Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote bande ko balandi ya magazine na bino bolingaka magazine toza ko bengango za vraiment koko na bino o ezali ko sepelisa bino place bozali magazine to baka bosolo na barumbu bolanda ka bongo chaque dimanche à partir il y a 13h na RTSP mardi mercredi à partir il y a 21h et ceux qui bobeti sous www.info16 et pa wapi bokolanda biso na mokili mobimba et pa wapi tonton mwinga mobala série azalaka oyeba ko kota bino na kati ya bisengo oyo lelo tokobeta penda masolo oyo etali ya mboka tokoyamba mutu moko oyo toyebi déjà azalaka leader d'opinion oyo ayebaka kokita sur coin soki kaka balobi pe asalaka mbala moko pourquoi lozalaka bongo Babenga il a dit, il a fait émission la bino epesa mama bongo pa ya mobali ya pembe RX Kalingunda oyo ayebaka tina ya kolbela bino bosolo. Pourquoi bosolo na barumbu tolobi bosolo soki moto azali na vérité na monoko na soki moto azali koloba sembo na monoko na ye akoyeba kozala na confiance ya population, confiance ya mwasi, confiance ya bana na ye, confiance ya environnement parce que babi environnement échangeaka biso pe environnement était ya biso te. Kasi na pokwa lelo moto tozali koyamba to meki mpe kokita to kolinga pe to laksa moi ba 200 ne ya salaki donc à surprendre biso parce que lobby chef de l'état lobby o ezalaki ke ole ba ministre to ba gouverneur to ba bourgmestre to ba PDG ba banda ko sala mais lui il a été juste candidat député o ba benga liswa funa mais tango ba lobby kaka na minuit na tongo ya lelo asali to komona ba élément awa na kati sans plus tarder je vais bien présenter oyo azali molobelito lisu ya funa o babenga kabongo Jika Longomo yende toko yamba ina kati ya plateau tango za kokota webi to betaka toujours maboko pona ko yebisa bino elengeza kokota yebisa bana nyonso tu botala ndenge entrée triomphale ya oyo azali leader d'opinion ya funa azali kokota to bengi bongo Jika Longomo tango azali kokota to yebite soki Jika lelo ayeli biso système ya casse poussière na borsalino na yebite ndeko Jika na éviter ceux qui téléspectateurs il y a Ertus baza kolanda yo pe il y a Info 16 oyo baza kolanda na monde tomoni chef de l'état a lobby na butu pour na makamu ya coronavirus yo pe mbala moko na tongo osali action okoki ko se présenter pa bandeko bazali kolanda yo oyebisa bango Jika Longomo azali nani. Premièrement, on a CP Makasi un message à chef de l'état parce que le chef de l'état a considéré biso ba leader d'opinion. Pourtant, après ça, il message naïe, il y a leader d'opinion de il sensibiliser les jeunes, pour couper ça bon conseil, il y a des tambola pour na bokoni écouer na d'autres ba jeunes té, pe na d'autres ba mamate. Il y a un sco était qui lui ça bana funa pe na la lagi polité donc na sala toujours action au ba ebi. Il y a lelo na kenda ki na ba pharmacie, na ba dépôt na bango, na soba ba carton. Il y a ba protection yo mais qui n'a pas liberté dans cette mairie, na pesi bandeko na ba maman ba welela ki na première na Kaboli na Jakarta awa na Kalamu na pesi na rond-point Victoire na pesi ba image ezali ya kolobelate donc na moi bozu o ya passion na zanango na sala na gouvernement te na sala sika mogote za tout juste simple citoyen oyo ba population de avota kingai na district ya Funa eta ke bombo population mais ndenge bakamboleka ki to komisi ka nzambe pour za mettre ya temps et circonstance kombo bimaité to kozela la prochaine mais population wana oyo biso to ba umbo na bango oyo ba votaka biso oyo bazaka toujours pembe na biso to ko tika bango te on ba ki non fona tambola funa mobimba vila Kinshasa mobimba na mwa muke ya passion na zozwa na yeba kosomba ba biloko oyo
continuer toujours ko kabala bande ko na biso. Ok, l'histoire funa oyo to yambio na kati ya bosolo parce que to lingi vraiment to eba bosolo. L'histoire funa ozolo bake ozana puito sala na gouvernement te. Mais tangu ozozwa obimisi mbongo na ololesa mwasi na bana pelelo to yebi chef de l'état ba pekisi bana ba kende kelasi te. Église salamate bato bazo salate mais yo zimbongo na olo somba ta provision obomba na kati ndaku mais yo tiki oyoko bimisa po somba babiloko ba masque o chena elongi ozomona te ke obebi simbongo no pamba ole gouvernement to ba beaucoup mestre bango basala musana bango obebi simbongo te parce que bato wana baza bekele banzambe ezana bato msusu na Congo de to baboye pas à 1000 francs et msusu sala m 5 jours une semaine passée par 1000 francs te moutona na posa somba azani loko wana déjà pona atia protection mais azana mbongo salate yango na mekaki na moi bojuya mokina zaki nango parce que peut-être ba population to sala ka pona population to sala sunini parce que tangu loboko yo epesa kezaka toujours likola loboko ezwaka to sala wana pona nzambe likolo milimo batebele zobika ozomona na wiko tala ka boyete mais non ça na moi mokie o na zanango nakoki jamais kokabolaka na ndako na ngana tika bandeko mususu mais nakoki somo lelo na victoire bat ba bundi bat ba weleli donc na comme pour na niveau que na bibosa ba milongo pona to kabola ndenga kimia mutu muso ba kingai na sana posa côté mbongo ezalite mais tellement message déjà chef de l'état faut soutenir yango état qui idole de Raïs Kabangi il l'a fait mais je soutiens toutes les actions du chef de l'état Félix Antoine Tshilombo na lobaki que elenge sa foi salama ba maman ba ki kolukanga ya Mariano ebele ba image ezali balelaki ese bango za la calme ndele ko salama Félix Antoine Tshilombo ba message nanga président de la République démocratique du Congo donc chef de l'état un gouverneur de la ville province de Kinshasa le lengi c'est salami na lobaki ba mituka o ekufa yango ezobena ba bokono na ba quartier na ba veni parce que ba chèque bazo batama ba criminel bazo batama na kati ya mituka ekufa wana donc bazo sala ba besoin na kati ya mituka wana dans un message na TV président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshilombo avec un message na nga était leader d'opinion le lopé a PC ordre bani ko appliquer ba mitu ke kufa na nzeli zo suite bazo longo ya misatu na ba ki opération Kinibopeto eza initiative ya chef de l'état Félix Antoine Tshilombo ya gouverneur de la ville province de Kinshasa Jean-Tini Ngobila nga était leader d'opinion na mekaki ko lancer message na TV même ça qui gouverneur abimisa ba gouverneur sortant Kimbuta abimisa ba mbongo pona basala ba misala ya Kinibopeto batsa ba mbongo na ba poche basala le mokote donc on a bisa ki biso bana mai ndombe toza toujours na simana ye azala toujours prudent donc tanga zo misa mbongo pona opesa ba basala misala ya Kinibopeto faut suivre zalaka normalement Kinibopeto yo ezoka musanga parce que ça la waka mingi na ba prince non bokono yo lelo tozo mona population abandi d'ailleurs kolela na bokono oyo coronavirus donc yango ezoki pete même na foule ko evandi wana yango siko elo na zobeta c'était gouverneur de la ville province de Kinshasa pour travailler bien faut que solliciter ba leader d'opinion biso ta ba leader d'opinion aux population et yo biso et c'est ka tout okitaka sur la population et yo biso ba veni o ya kati na kati ba veni faut basala ngwe salama ezala ba foule vanda na kati ba veni batu baza ba bosa porte na pang na bango foule ezala na bazolia nyonso ekote la bango mabe okota na veni foule to kota tina bakata ba veni ba bourgmestre ba mikitisa ba lukabiso ba leader d'opinion ba lukabiso so ba lukibiso to tsa bango maboko ba commune na bango ezala propre ba commune ezala bien tina kata ba veni. Merci beaucoup Tozali Koko Bawana to pesi déjà merci Nayo tonton Mwinga Mobala Chérie merci Nayo Papi Mangunza en direct de Paris patron ya Africa Future merci Nayo Richard Mangunza na kati ya State merci Nayo Christine Mbonda pe Aimé Juma na kati ya Paris Abi Bilali pe famille Juma Mobimba Papi Chombonda sans oublier Patongunda Mama Georgine Mbonda place aux abons séjour na Angola place aux alliés Trésor Ngunda na Afrique du Sud tozoloba toujours bosolo parce que toyebi ke binonde bolobaka binonde bolingaka boyoka ba leader d'opinion na bino tolobi message oyo leader d'opinion Liswa Funa Jika Longo Mwalobi pona ba foule na kati tozalaka surtout to okuta na kati ba mapango ozomona muto asali Thompson na abwaki yango na terrasse ba fufu ba loso abwaki na terrasse lobita mbule ke beta maye ezongi eloko tolinga to betela ngo sele to je crois que to benga sous leader d'opinion poto betela ngo za pena sujet kaka moko pona kolinga kolobela tango
nombre d'habitants oyo bazalaki tango Kinshasa ezaka Léopoldville to bande komona ba inondation te to bande komona lelo ba mabanda ko zo dinda te ba flaque do belé na balabala salité ezalaka boité mais pourquoi ba salité wana komaki to kolinga to betali solongo sans plus tarder to landa nanu élément oyo Jika Longomo auté ko sala na pona ko pesa ba don ya bakas poussière oyo ezali kozala anti-corona pe tokoye bandenga kozonga sima 16 mm à volonté. Congolais, c'est l'homme. Merci beaucoup na binonyo soto bouti kolanda élément wana Jika Longomo auti kotika vraiment ba masque o ya lati pour la protection mais tout le monde ndenga zo apesa ki mo alignement mais ba congolais eloko okuto ezaka na facilité pour bolinga bozwa tellement que mentalité na biso zaka toujours sauvage toujours tozaka na moi brutalité moko batu bazo welele pourtant soki tolanda ki kaka ligne oyo ba soda batambolaka nango to lo lenge ba mabata batambolaka je crois que tokodinga tozana na facilité lelo bokono wana leader d'opinion soki lelo komi na Kinshasa ba pekisi école et que
ekendete ba pekisi misala ezalate ba pekisi ba église ezalate mais ba bar ezalate mais esi kani neske batangi ba mituka parce que transport ozwa en commun soki tozu ba bis na biso minene ndenge tokota ka bato bazo uta lufu est-ce que bokono wana na ndenge kotiawa ezali déjà kozala propager to bato wana baza internet quelque part leader d'opinion mais quand le papa parce que yonde mutu outi ko kabola babiloko sur terrain lo outi likolo et père mokonza mboka azali sur Congo ye mutapesi lo wana ezape pona bolamu na biso population mais lo na osenga net ndelo bi ba tarsibi si ba transco ba descensete eza likambo ke biso population to yeba ndenge nini ya ko se protéger na ba biloko moninga na tie na zolo na ngai to koti na kati ya mutuka mutu na mutu azana oyayi même na ba tarsibi c'est même na ba moto donc partout donc mutu fa tambola nango pona ko mais leader d'opinion tikanga na zoka na maba soki mutu ala tie loko na maboko azana gante azo compter mbongo azo simba mutu transmission que ça la makaya ba maladie parce que soki to bito se protéger o pe alecto ba pesi bato pona bato ba bimate lelo biso ba congolais to liaka na taux du jour mais tangu déjà que bato baza suspendi pour que ba luka ba bima soki lelo ba suspendre ba wende tala tozo nono ndakisa na Paris loko la président Macron oyo alobi ke bato ba futanda côté bato ba futa maïté ba futa nité bato ba vendre pendant un mois pour na mbongo wana ba kozwa et permettre bato ba s'en sortir ba mekakolia et bongo bino ba leader d'opinion ba biloko wana tango lobaka bato ayo kakabino est-ce que boko ko matape voir pour comme tie pas ba condité ba ndengeni ba kolinga ba sala soki musée le père donc Kabila le père a lobaka que un mois 3 mois je crois bato ba futa maïté ba futa couranté pourquoi pas to ko zo initiative wana bon initiative wana ezali nango déjà donc président de la République garant de la nation Félix Antoine Tshilombo a émis déjà au moni babandaka na 1 au commune 2 3 4 tizo mata bon réponse na que chef de l'état moni na ba pays voisin ndenge population zokufa yango e pa moni que non population na RDC ko yiko kufa boité yango apesi ba injonction ou apesi mais ba disposition mutu ezali ou ya bongi liboso et rosalama na message apesi pona makambo d'église pona makambo ya ba misala mususu ba activité mususu ekangama yemo ba yebi nini oyo abongisi na deuxième discours na kopesa tout respecter premier discours ni o apesi biso ya koyeba ko se protéger ya koyeba place nini ya kozala na ba tout distance ya ko ba activité mususu za la fermer mais na za sir pona mai na courant ezana ngo petit problème a rolobango ezana ngo facile a roloba et rosala mape en plus ça part wana yemo yebi o nini on sala pona ba parents oyo mususu ba ke ba misala te na ba coopéram o ba coopéra ba OK misala te yemo ga yebini na sala na sima message monsieur za malama ko pesa pour la population est-ce que zali na hôpital moko approprié pour na ko garder bandeko oyo parce que tu as vu déjà que 7e cas ils ont marqué déjà dernier rappel au ba uti ko sala bato zaki déjà na 7e cas est-ce que ça na hôpital moko za approprié kaka pour na makambo coronavirus to bato wana bazali éparpillé na ba hôpital ndenge na ndenge partout ba tambola ils ont ba appareil moko va tester ceux qui ont la maladie. Donc ceux qui ont la maladie vont circuler dans la ville de Kinshasa. Et le côté très important, où ils ont beaucoup monnaie, où ils ont Congo. Donc dans un condiment que le président Félix Antoine Tshilombo, ils ont 6 cas déjà où ils ont bongi saki déjà. Pour un bateau, ils ont la kawana, ils ont soin. À part Rwanda, ils ont 6 cas sur la Kikolo, ils ont été boyé bien déjà. Makambo ici déjà bateau dans la maison, monsieur pour un bateau, bazar la maladie, on a beaucoup de Ok, leader d'opinion, voilà, toujours on a Jika Longombo, tozali koloba na bino que émission Bosolo, tozali toujours koloba Bosolo na kati ya émission na biso pona koyebisa bino makambo o ezali koleka na kati ya ville ya Kinshasa. Tokolinga to un peu moins résumé muke tina ya bokono tozali kobenga coronavirus moto azali na kolanda émission otolobi benga bandeko na baya koyeba lolenge nini bokoki komiye bandenge nini ke basine o eza kolakisa ke moto azali na coronavirus soki moni moto azali kokosola donc kokosola ezali kobimisa crachate yeba déjà ke ozali déjà na voix pe soko bandi ko kwanza na mongongo omiyebi déjà ke basine o ezali kolakisa déjà ke moi coronavirus e bandi koya pe na bato o non soit ressentir que eloko wana ezali na kati ya mongongo na ye ozwi mwa mai ya mwa moto muke omeli otala soki okomona mwa changement muke soko moni kaka ba effet ba signe wana ezali ko continuer to ezali ko koba kaka wana okei na ba hôpital pona kolinga ko se faire déjà soigner to komiyeba bokonongo ezali to ezali te
tozali koloba na bandeko lelo soki bokono wana ndenge tozali komona ndenge na Chine bato bakufi na Italie bato bakufi na Paris ndenge bato bazali kokufa soki ekoti awa na République démocratique du Congo en particularité na ville ya Kinshasa et pas wapi penda tokobanda kolela par jour pas moins de 10 000 bibembe. Pourquoi? Parce que ba salité o ezali na kati ya mapango kutu na kati ya bandako na biso na kati ya mapango na biso na ba avenue na biso na quartier na biso ba foule o tozali ko créer biso moko ezali ko bebisa ndeko ozali na posa ya kozala malamu na vie na balobi la santé n'a pas de prix, la santé a des coûts. Pourquoi la santé n'a pas de prix? Pourquoi la santé a des coûts? Touti kolanda ndeko jika longo nenga kenda ka hôpital a kokendo kuta mutu akangami kaka même pour na $10 a pamba sikoyo mutu muso akangami pour na $100 okotala $10 ngoye na lolenge nini $100 ngoye na lolenge nini. C'est vrai mutu muso azali na difficulté à kozwa tabiya 100 000 francs congolais pour lukalia par muso akobima na tongo pour lukaka no sala coup de main to mona ka bandeko muso bazali koyana ba grand marché pour lambela kaka mutu fufu à pamba pour pas payer 2 000 3 000 francs à luka futa transport azonganda kwa kene kolesa bala nae siko ya bokono wane koti na kata nini tozali na ba vaccin nango te tokoyeba ndenga ni toko s'en sortir nango tokoyeba ndenga ni ako se protéger pour que bokono wana ezalate ndeko jika longombo yo zali leader d'opinion est-ce que bozali kozwa temps ya ko sensibiliser bato na kati ya ba quartier parce que lelo soki bokono wana e koti na kati ya République démocratique du Congo comme na ba coin o ezali reculer je crois que ba bibembe o to la kato zo banga et lobi bande comme sous tozali na ba na kati ya plateau bazol ba ke sida kutu bien donc ba la douana ya coronavirus je crois que ça plus que Ebola de là soki kaka ato la ti masque soko za la bagante même so la ti bagan okosimba mbongo okolia biloko akolia environnement tozali ko vivre donc ça va toujours transmettre c'est que ba te belé ba kokufa parce que salité zali microbe zali premièrement biso ba congolais ceux qui au pesi mutu tout le monde a mingi na ba mikili ya poto c'est beaucoup tani bonjour ceux qui wana mais congolais so pesi bonjour les beaucoup so répondre na mutu beza qui c'est impolitesse non tout se protéger bonjour na ndenga musika ozana ile kono na monoko bonjour mambape ça mambota maboko ezate deuxièmement tout ça la terrassage forcé était que lui sabana funa na okota na commune nyonso o etangami na funa na rubimisa baboti baga ba masque oyo commune na Kalamu commune ya Ngiringiri Bandal Kasavu Makala Bumbu Selembao Boza la calme l'isapiment que le la facilité na cadre de la fondation na l'ensemble qui déjà opération qui nous peut na kata funa ba jeune ba monaki ba maman ba monaki ba tebe monaki na kabola qui da instrument togo ça la terrassage forcé na tous les communes toko ta ba veni to simba ba pao to la ta ba gana maboko to ta ba protection na biso ya ba masque to ça la salongo na kata ba veni ceux qui ba foule eza na ba veni korole vanda na ba foule wala petit to longa ba foule na kata ba veni to tika osana ba salongo ka ya prince ya okombola ka prince ba mona ke salongo eza non na kata ba veni gouverneur de la ville province de Kinshasa Gentini Ngobila avec beaucoup d'irrespect Kin Bopeto Nakata Baveni ministre de la santé de la population de Kobi souffrir so ok na mama yemo ok na hôpital hôpital ebele oyoka ba 4 ozaki na liboso malaria typhoïde à cause de la saleté. En tout cas il faut la solution, il faut à disposition maintenant on a la pomité dans la population on a toujours kolanda ba initiative na ba konzamboka on a toujours ko aider population oyo alors ça que ba politicien bazala c'est la population on a tout ça ba na bango faut tout ça pour bango ba sepela parce que population de muta voter même président de la République population muta voter qui même ba député ba na kata parlement c'est population même ba député bo votama na kata boza na kata parlement population ba voter bino pour le beaucoup ba député bobo sana bango beaucoup na zo la bango te mais faut oser me rappeler que pour voter la population ngo ba sala kenga na za place et là ils ont dérangé bango botika population faut aider population ya mon gars était leader d'opinion non ça la action na ngai na soutien mon côté na banda action depuis 2013 na soutien mon côté na sala action ebele ya ebe na kata mboka oyo
na sangisa ba jeune batika ba machette ba filmer ba TV ba mona na silisa be kiri ya ba kuluna ebele ba mona ngasu na lobi ba jeune ba yoka mai. Il a dit, il a fait. Il a dit, il a fait. Ba chege ya 20 mai bana kauka. Moi na 20 mai okota na kauka te, kauka okota na 20 mai te. Eza les sel moto yo asangisa bango ba yokana, c'est moi. Bana ya kimbangu ya kalamu na bana ya ngiringiri. Mwana ngiringiri okota na kimbangu te, na kalamu te. Na sangisa bango ba yokana. Bana serimba na bana bandal, na sangisa bango ba yokana. Na zana domana. Bokondi babota manango te. Bokondi babota manango mokonda sika za la raté. Mokonda sika za raté bokondi babota manango. Yango te mana zana domana toujours na soutenir ka ba initiative en boka na ngai na kolemba te. Ba jeune boza la calme. Na jeune loko la bino na moi bozui na ngai passe na zana ngo na ko continuer toujours ko soutenir bino na ko tika bino ata mokete. Tozo kota na commune na Kalamu, na commune na Ngiringiri, na commune na Kave, tozo tambola na ba venir nyonso za salité. Jeune maman boza combien la carte le pas moza ba mbali combien na ba mbali 5 massa ceux qui musale sili ma motivation ezali papa ou yango yo ba rato yango yo ba to musali boso ya pas on a bino to bongisi to longoli salité nyonso to zuma ben mo izawana to tena kata ben to question le pas maman oza combien les jeunes oh to na bango 5 4 massa to ça pour la mamboka na biso to kei to longoli solo ça eloko wana vida Kinshasa na pseko buma. Ok, tozali toujours kokomba wana na yebi que des comités rangs toujours bozakane pene azali toujours pembeni pona ko soutenir yo tozali comme on a Papicho Mbonda donc grand frère papa azali ko toujours ko lobana biso to yebi déjà que colonel Dani Binoleko donc respect force de frappe parce que yo zaka toujours pene na biso pona ko loba donc bo tout mon laté pour que bozali na colonel te biso to tout mon la raté parce que to linga ko beta toujours ba masolo o ezali ndenge utolo baka pona makambo ya kini bopeto to remeka mpe ko landa lisusu moi image oyo ndenge ba ko sala pona lancement ya kini bopeto ba don oyo pesaki na ndenge ozaki ba podium osangisa ki ba jeune pour toujours baza la sensibiliser baye bandenge ya kokima coronavirus mais wana olobela ki puti na coronavirus te olobela ka tina pona sensibilisation ya kini bopeto to landa bongo to koyeba ndenge ya kozonga sima. Sima ya kozala lancé et pas ya bakonzi ya mboka kobanda na chef de l'état pe gouverneur ya ville province ya Kinshasa opération Kinbopeto ezali toujours ko bénéficier na soutien ya bayimboka o balingaka toujours ko sumamboka na bango po et avancer ezali exemple ya Giscard Longomo président ya fondation o ezali ko porter ka kombo na ye moko yepe azwaki déjà ndingisa ya kolanda o epesa maka et pas ya oyo bakambaka mboka. Voilà pourquoi na ndenge na ye pe na propre initiative na ye asangisaki ba jeune ebele batu ebele na kati ya district ya Funa tozali bongo na commune ya Ngiringiri pe ya Kalamu pona kosala lancement ya Kinbopeto na ndenge na ye toujours pona ko accompagner bakonzi ya mboka na initiative na bango ya kokomisa Kinshasa propre. Opération Kinbopeto o bakonzi balansaki na Kongo Mobimba yonga pe la lancer na district ya Funa ba instrument yango yo ba instrument ezebele eza na kata bureau eza plus de 2500 ba pau na barato musala ya Kinbopeto yo sala malaka na ba prince mutazi komba komboli ya silisi mais na kata ba veni ba jeune nyonso ya Funa Mobimba bo fongola mato boyo kangai nazomona bakangi mutu akati mutu lisheti batindi na prison makala prison ba condamné abimi azana musala ko sala te ayibi akati so azongi sur prison yango fondation na biso elobi boye tozana posa ya ba jeune o baza ba leader ya bakuluna na kati ya Funa Selembao Bumbu Bandal Makala Ngiringiri Kave Kalamu nazana posa ba tete wana fondation nanga ezali sur place tokuta na to solola toyi bosala ndenge nini pona kuluna esila na kati ya Funa. Sur place à titre symbolique aremetaki babiloko ya mosala lokola bapao barato pona kotalisa bolingo na ye na mboka ete salongo ifo esalemaka tina kati ya bavenu nasala ki descend na ba commune ba jeune ba bisa ngai ba bikeli so bana Funa
oye po tu na biso lelo ni nezo le la biso na kata ba quartier nous sommes na kini bo peto esa na ba prince mais biso na ba quartier le côté la biso te ba pour le sili la kata ba vini même si bango siko to sala ndeni ba non so sombeli biso ba pau ba rato to sala musala elongo na yo na bi problème ezate yango 2500 ba pau eza wana na ba rato eza wana déjà yango na ye déjà kolakisa ba ko présenter yango na mokili mobimba bato tout bamoni yango déjà bao baza na posa ya kosala mosala baya na fondation tosolana bango to banda kosala mosala kini bopeto ozwi yango na soutien nini eza hôtel de ville nsima na yo te ou bien motu moko boye atiaka loboko nsima hôtel de ville te eza motu moko apesi nga soutien te nazali patriote ya mboka na ngai naosala bainitiative oyo ya gouverneur de la ville na bainitiative ya chef de l'état Félix Antoine. Pona collier l'utile à l'agréable, soirée zali agrémentée na plusieurs orchestres. Ya ville province ya Kinshasa, liboso y a plus de 3000 personnes oyo. Bazala qui présente toujours pona ko appuyer pe ko soutenir initiative ya mwana mboka oyo Giscard Longomo oyo bazali ko benga liso ya bana funa. Ok, merci beaucoup Regine Ndenge bauti ko balancer biso image tomoni wana Giscard Longombo na ndengo bande ko remettre ba utu ya musala ndenge utu ko lobaki opesa ba bloko wana et ozali na soutien tozali toujours ko salango tolobi to koyeba toujours koyebisa bino donc tozali ko beta toujours c'était pour na koyebisa bino bana ya République démocratique du Congo mobimba tozali ko loba en particularité bana ya comme ya ville ya Kinshasa donc pa wapi bino bozali ko kiper lisusu ozali bopeto na kati ya banda kuna biso te okomona jeune moko alati kitoko jeune fille alati kitoko azali kotambola na balabala mais soko ke kota la place ya vandaka place alala ka toilette place ya vandaka okolobake o azali mutu te donc mutu wana azali kotambola déjà na coronavirus parce que ba malade oto azali nango na kati ya nzoto eleki déjà coronavirus olataka sous-vêtement combien de fois bilambo lata déjà ese nuna déjà orepassaka ngote lokoza noir okangama kana elamba wana. Pourquoi salité zali kokoba mwana mwasi mwana mobali ozali kobima kaka na poko sokolaka na poko wa kaka oyo zali ko lancer appel pour na bino ko constater coronavirus ne soit parce que le pont na bino za propre so ki opoza salité awa ndeko jika uti kolobake biso ba congolais tozaka so ko pesi mutu oh masala ngai oh famille oh tata il faut simba na loboko après bo sali ba collade so ki opesa collade to pesi mbote te mutu lingisa na mutu ba bengi impoli. Mais il faut que attitude on a tout côté lango na ba image ezali moyen to balancer ba image belé parce que to télécharger vraiment ba image belé pour na relaxa bino ba chef de l'état ku tazo ya tielo boko boye mais bato bazo ya mbaye na suite bazo ningisa moto ba pesali ba mbota makolo c'est juste pour se protéger tala atanzambe yemo ko pasali 40 jours 40 nuits na désert asali jeune satan alobi ne utali kolangomba kuya na se oh nzambe akukape akuti likola kwa eloko moko salite alobi ke ba meka kamwa na nzambe te pourquoi biso moto zali komi meka oyebi ke salite za na kata lopango na yo komba wese tondi omonika mwa mbule sali mwa muke ozi osopi po luko pepa ekeite etikali wana ozo kasoni ozo zo ba bande génique ozo bwaka na balabala vous voulez pas vous protéger comment bokoza la propre yango tolomaki tocha mwa extrait ya kini bopeto tocha mwa extrait ya lancement oyo ndeko jika liso afuna ayebaki ko balancer auté kolobela auti pe ko sala pour la sensibilisation zali toujours kokoba ndeko jika tozali kokoma vraiment na suka ya émission na biso tozali kotuna oyebisa biso moi point de vue na yo par rapport ya bosolo pourquoi toujours yo ozali kolinga toujours kozwa les devants mais pourquoi pe omi bengaka liso afuna et pourtant ba grand prêtre bazali na kati ya funa yo mi bimisaka liboso pozali na lolengi lelo ko benga maliso afuna eza population ni mtapesa yinga apesa nga kombo liso bana funa parce que na sala ba action eza na action mutu moko te na kati ya funa ou asala ba action na tika ko sala azate nazo ba pona ko se vanter te na ba pona sentiment te parce que na sala ba action et belé ba konti ba yebi population et puis on va passer comme ali sur bana funa na pesimbote na colonel Karl 8 Kinzumba colonel ya district ya funa na pesimbote na procureur ya Kalam ou ya funa mama procureur Longonia avant ça la action na ngana benga bango ba episinga non sala pona bola mboka pona bola population on a pesi bango mbote esika bazali toujours ba action sala pona bola population bana ya funa mobimba na la descente samedi prochain. Samedi prochain, on va la descente na Funa Mobimba. Avenue Oegozala, na bo peto koleka ba veni ebele
naza na surprise na bombeli bango na kosala quartier oyo eleki ba quartier nyonso na bopeto naza na surprise na ebisi bango bino moko bo banda ya kosala avant na koma bo banda ya kosala basalongo ba jeune na kalamu ba jeune na ngiringiri ba jeune na matonge ba jeune na café ba jeune na bandal boza ya ba pau boza ba rato libosa ba porte ma pangu na bino na ba veni boza ya salongo avant na koma wana to nazo koma wana nazana ba cadeau on otiki la bino etake bana funa esika bo sote zali bo kangisa ngo esika moko bo benyinga na numéro na nga 082 54 39 865 ba ben de goya to longola salité to ke boka ba veni fo ezala bopeto bo bana da ko sala ka basalo na bino ele kamalam mais na osenga na ba bourgmestre na bilelo ya district ya Funa ba bourgmestre nyonso ya district ya Funa na ya ba commune nyonso ya ville ya Kinshasa lelo population tozoko ba bourgmestre baselo rote mais bourgmestre na quartier nous a combien de chefs du quartier salisa gouverneur de la ville sera salisi réunion alors que avant tu ba bourgmestre abike na pesu tous les bourgmestres un mois sur la moni quartier na yo na kata ba veni ils ont la propriété aux en suspension bourgmestre obengi tous les chefs du quartier na yo oyebisi bango chef du quartier ne bovani bobino nyonso na pesi bino un mois bien 3 semaines au quartier na ye ezana ba fulu na kati azana suspension chef du quartier abengisi ba chef de riz nyonso avanti bango abike on a venu na ye ekozana na bo soto azana suspension ya mboka mo ebongate la facilité ebongate na charge munene donc charge na zana ngo tellement na botama mo continent ça on va pour la population na rolembate wala zaka message on a lancé bango ba mekana nous kozwa ba disposition wana mais ngape na rolembate na toujours ko continuer ko sala ba action na zokokuta na tous les bourgmestres à cette commune na solana bango pour na ba stratégie to sangana pena bango na cadre ya kokota na ba venir mususu za ba kati wana pour na sala salongo en tout cas oleka malamu. Merci beaucoup. Mot de la fin, le Nyokolo Bapé, on a émission. Bon, émission Oyo Nakolobara, en tout cas, Banakin, Bozala calme. Tous les camions sur ma boca, on a biso. Pour la population, on a biso. Pour la ville à Kinshasa, tu continuer toujours comme ça. La simplement que nous avons la facilité, tous à toujours na Bolingo. Où l'équipe Bolingo na boca est zati. Donc, il y a action toujours, je continue kaka. Moi, mon kina zaki na moi, na somi ba protection. On a pesi bateau. Ok, merci beaucoup, merci vraiment na bande konyo surtout vous allez qui scotch cimenté ya kolanda émission na bino solo na bakumbu trobi toujours émission oyo ezali wana pona conformer bino pona koyebisa bino ndenge to biembaki bongo oyo azali liswa funa to tiko betane lisolo pona tina ya coronavirus pe awebisi biso tina ya kinbo peto nenga sala ki lancement to moni ndenge auti ko kabola ba masque pour que batu bazala quand même protéger auti pe ko pesa conseil ya bato oyo ndenge bazali ko vivre na kati ya salité tozali koyebisa bana nyonso to ya République démocratique du Congo Mobimbape pourquoi pas ya monde entier bozalaka toujours scotché boyebisa biso tolobi bobenga biso toujours pour na ko informer bino soki bomoni problème oza songolo pakala boyebisi biso ko moko boyezali na problème boyebisi biso to kokita poto ya kosala tozali koyebisa bino boy pourquoi chaque fois bato bazali kobela bokono ya malaria typhoïde ezali kosila te or malaria ezali koboma plus koleka typhoïde malaria bamba kono ndenge na ndenge ba infection ba hémorroïde tout ça ce sont de maladies ezali koboma ba maladies psychosomatiques ezali ko détruire ndoto moto mais les lotang to ki corona tozali ko banga koleka et pourtant ba maladie o ezali ba tuberculose ezali ko se transmettre ba Ebola tout ça ce sont de maladies mais nzamba yebi ndenga protéger toujours population congolaise. Et lobby bande comme ça comédien ba lobby que ah pourquoi nzambe atikaka toujours congolais na toujours na sima ya kozwa Simbote na chef de l'état président Félix Antoine Tshilombo président Eli en tout cas on a ba initiative fenêtre toujours na sima nango en tout cas pour soutenir toujours yé biso ba leader d'opinion toujours na sima nae na pe Simbote na auditeur général de la République auditoire général avec beaucoup de respect bambote belé balongo parce que justice militaire eza ko vanda parquet général les Rwanda bambote belé na pesi mbote na grand frère ngai Daniel Leko papa général le combo tebelé bougomé c'est ya komina kalamu Jiseka Dima
En tout cas, félicitations. Nous avons descendre dans Kalambo Petozo qui t'a sur le terrain. En tout cas, beaucoup mais c'est par exemple en tout cas, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup na honorable Roger Bimoala, donc député Eli Yabarumbu, sans concurrent, sans adversaire. Merci na yope beaucoup maître Yabarumbu Guillaume Ilunga. Donc vous êtes toujours ba papa bolobi que soki obeti mwana fimbo mwana tagangi ai et la cité que kopi melai bilei. Merci na yo nzambe apambola pe émission oyo tikali kaka pona bino tolobi o nyoso tozali na posa ko lekana émission oyo obenka na numéro oyo ndio kokutana na RX Kalingunda Mobala Pembe. Merci na bato nyonso to bozwakaton ya kokomela biso na Paris, na Suisse, na Portugal, na Angola, na États-Unis, partout na monde, même na Singapour. Merci na bande konos to bazali na kata Chine oyo bozali toujours tozali ko compatir na bino na Italie. Oh nyonso to bozali na ba problème tozali toujours na bino. Merci na yo Papi Chombonda grand frère propre. Merci na yo Gigi Mbonda pe docteur Pamphile na kati ya Mbujimai de tokute na bino na prochain numéro. Ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide.